peut-être que le bureau de change dans ma ville, ils en ont 20 000. Ils en ont 20 000, donc c'est déplorable pour moi, c'est déjà déplorable. Dans le Bananaka, c'est à 100%, il y a beaucoup de Fati, à 50% échec. Donc, si tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a 80% échec. Donc, il y a déjà une importance. C'était beaucoup de le peuple d'abord, Félix, papa, le peuple d'abord, et pourquoi l'économie n'a pas l'économie n'a pas fait plus de dollars, ils ont augmenté chaque jour de lendemain, la mouki dollar et kebo, la mouki dollar et kebo. Donc, ça déjà passe. Dollar 20 000 francs, au Sombanine, taxi et transport, ils ont combien? Lip, ils ont combien? Massango, ils ont combien? Foufou, ils ont combien? Peuple a aussi vu vendre. Le lopo au sala Winzi, Nakati Yandak, au moment où 2 ou 3 personnes, il faut avoir déjà 15 dollars. 15 dollars, c'est déjà, il y en a 30 000 francs congolais. Donc 30 000 francs congolais, fonctionnaires à l'État, à soit combien? Enseignants, à soit combien? Médecins, à soit combien? Donc il faut faire un peu d'analyse, de calcul, sur ma cambouana, au comment souffrance, il y a peuple ici, quand il y a des bakondi, amboka, au bazar, vampire. Bazar pena, donc il va soiffer du sang. Donc bazar au sala, au y est talib intérêt na bango. Pour l'intérêt, peuple basala a monté. Pour l'intérêt, peuple basala a monté. Confinement, tout ça, tout ça confiné, peuple congolais baso de l'anzana. Mi ba beaucoup fa la corona, te me beaucoup fa bona bampia kanza. Na lobaga eloko yo tant to banda ko solo makambo ya Covid-19. Tout le monde espère chinois ba si 12 experts chinois ba pasali ba analyse na bango ba bi RDC za pays où ils épargné na Covid-19. Donc tout ça RDC ces pays où ils ont épargné la Covid-19. Mais comment le ministre de la santé au Liga na TVR nous sur web ça veut dire que corona zali na mboka. Inerbe autant que ce peuple nyon soit pesio makanisa pesio confiance. Ya koyebisa ke oza koyebisa peuple wana malade zali. Pendant que batu o baza concerné o yo balobi malade wana sike bandaki. Ba na mboka na bino est-ce que ba ko kosa biso point d'interrogation. Et lelo ngana lobango à chaque fois na lobango air nyonso. Dans le bagassir, mesure au basu peut-être pour nous prévenir la maladie, c'est bien. Porter des masques, kosokola maboko, oui c'est bien. Mais bon mécanique au yebisa, dans le baraga, base en courage yebisa so maladie wana awa ezate, mais tomi batelande poto zo ya ngoti. Na ebite so ko comprendre ngana bato balandi, boyebisa biso tomi batela poto zo maladie ya ngoti. Mais botika ko yebisa biso ke malade yango za parce que eza ko traumatiser lelo bato ebele non lo baka ngo bato ebele ba ko kufa ana nzala bato ebele ba ko kufa na souci bino moko aux yeux tout le monde tout moni président de la République qui est dans hôpital à cinquantenaire bato corona likolo ba olela nzala ba olela teke babika mais ba olela nzala de yana lobi ke bato ba ko kufa na nzala na mboko ye non na maladie wana oyo boza ko yela biso awa boza ko souffrir peuple na bo confiner peuple. Nous avons souffert peuple et l'eau à couler exaté vie sociale exaté donc ils ont vraiment ou ayambalo baka tout ça ba kondimo ceux qui malhonnêtes ceux qui marionnettes to éviter peuple bon mec un peu na nous bon na lo ba sur bon mekate mais total na nous mon konzo akuya dans le moment ben d'autres la question na biso to ba muke wa mitaka comme que soit belé to moyo su ba mutakaliser bobo mutakala ya pasteur moko ya magister les gars qui va passer à chrétien église chrétienne ya nini ya seka beaucoup les gars qui soit déjà mutakala ya billet au bazon de isa et to yepete mitakala ngoti wapi ko na biso ko oyo et c'est to mona ba TV na biso et c'est to mona bona ba téléphone na biso saka mitakala to pendereni dikamwana vraiment na ligne vraiment sur côté na profondeur na ngote po ezali pe moko oyo ekutia mababi na kati ya mboka nous sommes des bantous tous ba africains nous allons nous pena ba bantous mutakala les sacré mutakala vraiment na peuple africain za sacré za ko la mindele te mindele tata mwana ba ko kinde pe na piscine do ba sukole ko sa elote menilo biso na no ba africain et puis mutakala na biso za un peu différent na mindele mutakala na biso za so moni mutakala mutu mundu pe no moni ke mutakala mais ya mundele oko kansa pe mwana popi to mesa na ngo mais mutakala mutu mundu soko mona ngo vraiment mona ke mutakala mutakala excusez-moi vraiment oko mona bena ke mutakala ya mwana moni bande ku bomeka mpe ko zana respect bola tana no bilamba to sala makambo pona ko tonga kongo ya lobi et puis na makambo ba confinement oyo na ebité soki motuna ne koza nini oyo ko sala mapo confinement na bandenge ba kani ba bar ba église soki to ko sekula batika nini bo pona mamba mitakala vraiment ba et zo sala passe pe zo sala soli na ma loko misi ba kanisi na lo ba mala mo pe kasi
makanisi et après confinement nini resali te après confinement nga na kosenga kaka na bakonzi o balingaka biso te mais na kopesa message na bino bakonzi o bolingaka biso te mais message na kopesa na bino likambo oyo décision oyo bozwi ya kolongolaka ebembe na mort kokende kokunda ngo ezali idée moko ya malamu après confinement eloko oyo ekoki kotikala nga na sengi yango wana deuxièmement oyo ndenge bokangi babar baboîte banini mpo na nga bato wi ambiance mpo mo kosepelisaka nzoto te mwa nzoto mpe osali semaine mobimba mwa miziki na kati ya ndako to mosusu mpe kosala bien te esengaka mwa esika moko omela mpe mwa ya pio ujana mpe pembeni botiela biso yanga ata na bamikolo ba weekend lundi mardi mercredi esalaka te esala te botiki yango ata mwa vendredi samedi dimanche esu bokangi mpo lundi bato bakokende misala moi makanisi nanga par rapport yango wana nini lisusu etikali likambo etali nini lisusu nalobi nini ebembe likambo ya baeglise likambo ya baeglise likambo ya baeglise pasteur masura lobi apibielo moko balobi batiki bana bakende baklasse bapekisi bamikolo nalandaka pasteur marcelo wana mwa mingi na bansinima na ye me natalaki esika na pena esika namoni makanisi na ye eza ya bomoto te eza ya bomoto te pourquoi parce que bible ezoloba même na nzoto ya mutu nde tempelo nzoto ya mutu nde tempelo ya nzambe bosikoyo bakangi nzoto te bosambela na bandako voilà sikoyo omoni baintérêt na bino yaka na baeglise po bato bapesa mabonza nzoto ya mutu nde esika nzoto ya mutu yango nasengi na bandeko na biso bakonzi oyo bolingaka biso te bosala boye communauté islamique baza na représentant moko bazalaka na bapaster kingani te bakatolike ndenge moko tomonaka les mêmes bakimbanguiste siko soki bino bakretien boza na bolingo ya solo mpo na nini te bosangana bino nyonso okokende na esika moko boye na aveni moko 10 église na 10 église ana omona te mosusu na lopango moko batie makelele babimisa bafele bandi okota na kati bazaka 5 bino bato boza 5 bato boza 8 boye bosangani esika moko bozwi mutu moko batongi ata na bamangengenge kuna bosali babisi omoni mokolo bakretien bakozala na bolingo oyo bateyaka bato na mbebo mokolo bakozala na motema peut-être to mosusu bareligion nyonso ekozala na se na bango parce que baza ebele me baza na bolingo te yoka nso koyebisa marcelo yozala mopanzi boye moïse mbiye to mutombo to nani azala likolo na bakolinga te donc elingi kolakisaka bolingo eza te soki bakomona moyen ya kosalela bango eloko wana te seke leta azwa mesure oti na suka tomoni na biso mpe awa banda baeglise yango mpe ezosalama yango te moto mpo akufi na ye mpe aza te bapaster yango mpe bobikisi na bino mpe korona te bosali na bino mpe eloko te donc tozala na biso kaka boye tovanda na biso nzambe mpe ayebaka na ye deja biso nga mpo nzambe ayoka nga bongo efoka na yeba paster te foka nakende na église nzambe ayebaki nga na libuma mama nanu nabotami te donc ayebaki nga importance nango eza te bozala na bolingo bino moko nanu bolakisi bolingo bamaika lambai bayembaka bamoïse mbiye boyembaka to bando yoka bino na batv na bandako lokola mpe bosala bachaîne boteyaka ata totala bino na batv botia mpe deya banimero ba mpesa batindela bino avec tomenga mpe kolobela likambo ya baartiste ya comédien na bachroniqueur to bachroniqueuse et voilà tobalekaki tokaki ndeko na biso fâché kalelo tosimbi esika nyonso vraiment lo tosimbi le bail peut être aussi mais belong mona okende mbao et mikolo ezaka ntango ozoloba na toni question po tokebo déjà Jonathan bonga na otya biso déjà ke ngongo esi ebele mi toleki déjà toleki ebele po ndeko mosusu mpe fa intervenir toloba pena bandeko bope batebiso bien na biso eza po tokoloba nyonso et puis toza na bacapacité okoloba nyonso ata boye na makambo ya ndembo tokoloba ata boye na makambo ya judo tokoloba ata bonganya osala biso nyonso toke na suka tokota ndeko ya fashe kalombo bautaki bongo kofunda ye na niveau ya justice bauti kosamba aviolaki mais nde basambelaki na suka nango bayokanaki à l'amiable les deux familles famille ya mwasi na famille ya mobali toyebi te eloko wana epesalemaka mpe mingi surtout na bayo bayebani oyebi ndenge yo ozalaka simple soki Gladys eti babengi yo ndeko évêque olobaka bien na micro na besoin na yamba yo tomenga mpo osa analyse
oya bandeko na bosala ni ça problème po je vais ndenge ma robenga pe okendaka ça mais bandeko mususu o bayebi ke bazana mo audience wana et comment soki ndeko mwasi abengi ye andimi mais fali kala mbeka eloko loko mosala ma trop et puis ndeko wana chroniqueuse c'est là explication na ye ezalaki ke banaki kobenga ye abengaki fâché po ayambe na émission mais fâché ayebisaki ye aleka na tobongisa après wana batilaki soki déjà drogue na verre ya mai ere amelaki mai nde ayebaki suite asamportaki puis fâché asali makambo na ye komeki tina niveau justice mais soki la justice akataki likambo mpena te basengeli na bango bakoyoka na niveau famille nde bazongaki bayokai na famille nayebi te analyse nakokende mwa lombango mpona nde baosala biso te okoma suka déjà naomona incompétence ya justice na biso ndeko fâché par rapport ya bandenge nalandaki makambo wana azalaki motu moko ifo azala mokangami azala mwa mokangami parce que na acte wana déjà ya viol oyo asalaki wana ifo azala ja mokangami et puis nakoya lisu na bandeko na biso ya basi bandeko na biso vraiment ntango mosusu baoya na mosala oyo baocomprendre nini baosala te mingi baye na bango mpona basentiment mingi baye na bango mpona koteka banzoto na bango comment se fait mutu abengi yo bengi mutu bosala na ye émission ye akende kobengisa wana na kati ya ndako na ye bokoma komela ti bokoma na niveau soki ya ndenge nini eza vraiment parce déontologie wana baza komeka koyeba te. Moi je vais pas dire c'est vanté que aucun jamais na oya na mutu mo boye na ndako ya mutu toni te mais te on a bengi yo na na plateau yo yaka to sala émission si à réception to oya to sali carnet de charge émission na nga na oyeba ndeni osala na yo et puis na famille ngo bon na yebite ndenge nini ba négocier mais pour nga déjà na koloba na nga na ozonga na justice justice amekana no kosala musala na ye abimisa compétence na été ba mama ndenge boluzaka ka ba mama e ba mama ndeko mwasi ba violer ye ndeko mwasi ba violer ye famille botika na likamba nzala bomeka na kozonga ki ote ba pesi biso boye basali te ba chroniquer ça biso il a télé ba comment ma belle non il a télé ya mutu ese la télé na ye mutu asepela lata na ye bongo na ndenge na ye la chair est faible non la chair est faible ebele ya basi ya ndumba batondi soki chair est faible obimi na paka du moke na kabamba okebo 2000 3000 ozu mwasi to aborder moi so ligne moi si au convaincre ye mais on les actes moko déjà ils a viol les la télé mutu tende kotinda yo au violer mutu on est de cette aux bande ko basi to na bana pe okoko tana ndako boye ba biso pe donc mutu za ba Salomon to za ba famille ba africain to la na kabongo o le ga bende ko non lipute ke boye bonte ko lipute ke boye na matériel likolopo non pour lipute ke côté bongisa zonga mutu soko yoki posa mwasi bimana balabala linga mwasi soko lingite baso pe balinga bango te bazali baza bakitana bango na confinement nde ezabwe baza cher penza te bazo discuter pe belete okei oluki bandeko wana baza na bango si posa na yo mais acte wana ya viol il faut azala condamner je suis pas contre ou na ranki na yete to yebani na yete de vie boye mais acte on de quoi poser ça condamnable ils sont condamnables justice na biso pe botika nanu tomba justice les zali ils sont te place to yaka likopote batumi bale boyo kanate batumi bale to yo kana peut-être divorce to note du té mais acte ya viol ils a acte batu ba yo kana raté donc ils a acte ils a condamnable donc il faut ba ndeko na biso wana ba condamner nanu et puis so ko futa ba man so sala ba ndeko ba so ko ba ko violer pe biso na otali ke late la moi ça violer pe na yo ne lati non ndeko moi ça ko violer ne lati ndenge ni aya simbio na nzoto na abi kananga dimiti matelanga salanga butin ndeko oyebeke no ya mona émission moye olati chemise na yo o oleka na émission ba ndeko wana yebike na okende na ndako moto poto sola to planifier makamani ayata ndenge nini non kolata ndenge la chair est faible te la chair est faible oui la chair est faible mais chair ngwe koma bongo biso to sangi bande kwa basi to biso to zana basi o balata na koloba te ke ngande mo santo songo na internet o to mzo lelo to za bande ko basi to sola na bango bien na ebite ndeko o ya koloba ke to mzo ange noir abordanga makambu ya bolingo to na lala eto na sa ndenge nte ndeko soko za na posa ya kolinga mutu aborder li solo linga ye ti bokoma na point bokolala na mais ceux qui est comique ote ya ko sala soki nini te wana nde komi viol eza mabe ndeko acte sali wana eza acte moko condamnable na zone la kaka justice ba mama maman Olive azaki bien mais to le gato bela maman Olive tel absolu likambo so to bela nani maman nani maman Denise tel absolu likambo hein pesa sourire pour batu pe ba bela rayo. Vraiment, merci pour ça sourire pour baber la peine avec toi qui est frère na fait na émission na biso mais kasi
Moutouna cause à peut-être qu'il y a souka ceux qui peut-être mususu et goyate dans autorisation il y a cameraman na biso Jonathan Bongan et puis réalisateur na biso Abel Dachou ceux qui peut-être autoriser biso parce que bon ça n'entend que ndeko mo atikeli à intervenir le susu bandeko bazo zelaye ameka pe ko intervenir na mituna autotune tunio voilà Moutouna zaboué avec Pascal Mukuna dernièrement à Sengaki na président na biso Fachi ameka pe ko sala test na bateo ba yo au travail ba wisika moko bato baza na présidence bato baza nzinga na ye azali ba test ba yeba soki baza na poison to baza na poison te na sima maloba na ye to moni ke bakufa ezo ko continuer kaka lelo akufi o akufi kuna akufi bakufa ezo ko se multiplier et puis somme d'akufi tozo aka kufi na corona somme d'akufi alobika akufi na corona oh yo mo lobi na corona ezati na ebité ekozala nini soki baza baninga to baza bami asengaki basala test po bayeba sida basala bayeba soki poison basala est ce que bandeko bakufi wana bato oyo baza kokunda bango to na bahôpital baozala baza kovérifie te eza mpe moko kaka ya bamaloba na ye mpe moko ya bamakanisi na ye est ce que azali conseiller en matière ya santé ya présidence ou ndenge nini oto mosusu ya korecommander te baza congolais tozomona akunde bele président Fachi mais bato bazokufa bongo yo kanisi combien bazokufa na mikolo na bafamille bato bazokufa na bato bazokufa peut-être tozomona bazokufa mpo eza na présidence toyebi bango ke bazokufa moyebi combien de famille bazokufela chaque jour combien de mabota na bakingasai na balemba na balingwala na barumbu bato bazokufa soki na inane ndenge yo alobi boye na inane 14 personnes bakufi na présidence mais eza mokie yebi na inane combien de bato bakufi na kingasai oyebi combien mais soki bazokufa eza liwa non pour moi nayebi malade bakufela te nayebi eloko bakufela te mais tomoni bazokufa ce qui est important eza ke babongisa nanu mboka batika biso na baadministration na ye mukuna ye moko muta théâtre de chez nous ye moko asalaka bathéâtre nyonso batika biso distraction matolo mingi ndeko évêque tozongela yo mpona conclusion ya émission na biso bandeko mingi oyo balandi biso merci na ndenge balandi biso tout au long ebandeli ya émission na biso tobandaki na basujet ebele lelo tokomi presque na suka mais kasi nini nayebi bino baintervenant bakozala pena mingi na kati ya émission na biso tokumeli mingi mais kasi bolemba biso te loko émission eza kitoko makasi na bike bolandi biso ute bandeli kino na suka tozobenga lisusu intervenant na biso tobengaki ye na mbalelekaki kaka na émission oyo ameka mpe kointervenir na mituna oyo totuna ye lolenge moko ndeko na biso Ange Noir évêque arépondre biso nde tozobenga ye mbote ndeko ngala boni tobengi yo lisusu toyebi te soki pe bandeko balandi nyonso ya bonganya media matondo tobengi yo lisusu parce que toza na mituna mosusu totuna yo omenga mpe orépondre biso est ce que oza disposé tozalaki déjà na kati donc tozali matondo mituna eza boye tomeki otuna mutuna suka oyo tomeki otuna ndeko na biso awa ezali likambo oyo etali bato bazokufa bona présidence ebele emingi bazoloba bazokufa bona poison me mbalelekaki ndeko na biso pasteur évêque mukuna asengaki na Fachi ameka mpe koteste bayatavaka na bango bameka kosala teste soki baza na poison po kufa ezoleka mingi bakote kuna est ce que bazokufa kaka na coronavirus ndenge bazoloba to bazokufa na maladi dini toyeba mpe expérience na yo to makanisi na yo analyse na yo na kati ya likambo yango matondo mingi ngai so na koloba na kobanda na place osukiseli moko elobi wana nazolinga te lobama na Congo corona nazolinga te mpe lobama na Congo parce que corona eya na Congo te eya mpe na Afrique te corona eya na poto donc Europe ozwi na Asie kuna na bachine ti na baétats-unis na Afrique corona eya te omoni nombre de morts oyo bango baokufa na corona yango biso tokufaka déjà na salité na banzala na baguerre oyo bango bafabrikaka baarme eyaka koboma bato awa na bainjustice oyo bazofaire subir biso jour et nuit malaria typhoïde tokufaka soki kende na bamorgue
omona ba lever de corps ndenge zo salama ene na ba cimetière est-ce que vous dites que nécropole et c'est tonda ba fungola nécropole D mais ça dit combien d'années tokufaka déjà ebele donc corona te mutu ko boma biso corona pete mutu zo boma biso ko banda débat tongo ti butu ngana ko laksa ba preuve que ça soit scientifiquement que ça soit nini que corona te mutu boma biso na Afrique mais ba makambo mususu na tangi avant yango ni mutu boma biso mindele ne ba okufa na corona nombre de morts est commis belé yango ba médiatiser mo makasi ba dramatiser mo makasi ko soki aki biso ndenge tokufa soki plus de 10 millions na makamba est soki 16 millions okaka eloba mara po biso to abanyama lokola bango batu babandi kokufa na corona yango wana ezwi ampleur makasi na ba media donc batu na présidence ba okufa na ndenge ba okufa oyo bango moko bayebi po nga na kuna na présidence te mais ba okufa na corona te soki ba okufa mutu okufa na ndenge oyo azokufela soki eza ba tension soki eza ba nini soki ba malaria soki pe poison bango nde bayebi profondeur ya makambo kokufa ya bango na rappel na ndeko na présidence te peut-être que bato bazala ba ndeko na bango na présidence so mutu akufi ba exiger autopsie po bayeba eza penza nini mais oyo nga na koboya eya coronavirus te bakufa na ba autre raison na ba autre chose autre maladie mais coronavirus te voilà matondo ndeko ngala lokwa to beta masolo coronavirus na mutu eza boye tongi toyeba na mitindo oyo ba président de la république apesaki par rapport ya komi batela pendant temps ya pandémie oyo alobaki boye l'église efungama te baekole efungama te babare esalema te mundu soki bokufeli kolonga na morgue directement kino na cimetière mingi bazolukaka mibeko mosusu ekoba kaka bongo etikela kaka bongo toyebi te makanisi oyo ezala ndenge nini oyo eza biso soki pandémie oyo eleki ezala to ezala te soki balongoli biso na confinement yo mpo kolinga babar efungama kaka susu te totikela kaka bongo yo kolinga mpe kaka baeglise efungama susu te totikela kaka bongo to mpe okolinga lisusu makambo ya ekokunda soki mutu abimi na morgue makambo na cimetière etikela mpe kaka bongo toyeba makanisi eza ndenge na mpe déconfinement na biso matondo mingi na sepe na mutu na makasi bandeko balanda biso pena malamu na esika oyo par rapport à ba mesure oyo ezwamaki malgré corona yango eza nango awa te tokufaka na biso déjà bandakala tozaka na biso salité bandakala parce que mesure oyo efale ezwama eyalaki ya basalongo général ya makasi et puis kotinda bato bakende osala bilanga parce que nzala ezoya makasi ifale jeunesse wana nyonso oyo evandi nango na ndako esala eloko te evandi na confinement oyo ifale nde baoriente jeunesse wana na bato wana bakenda kotonda na baeglise na bastade ifale baexige église communauté na communauté nzela kongo centrale eza vide matike na matike bapesa betare communauté na communauté kende osala bilanga parce que nzala ezoya misusu batindi bango na nzela bandunda bavandi na ndako bapaster bazwaka mbongo na ba mpesa et avancer biso na eloko moko te soki na poto balobaki basukolaka maboko pampamba bazalaka déjà soin yango bango bakosukolaka maboko mais biso awa sali te eza mingi fale nanu salongo ya makasi assainissement na ndenge akosakana te assainissement te ya kosopa mai na boulevard to kopompe milinga mais assainissement na baquartier po eradikele biso malaria na typhoïde oyo ebomaka biso mingi par rapport à bamesure oyo ezwamaki nga na koloba boye baekole wana c'était bien bon parce que lelo so tobi tovanda totali tosali bilan banda na baprimaire yango tina bauniversité so totali nombre ya bato oyo babimi baza ebele oyo bazosala rien qui na rien à voir na baekole wana na makambo bango baosala lelo na bavi na bango mais baperdre bate ebele mosusu aperdre 25 ans d'étude ya vi na ye oyo so basalaki likambo mosusu na 25 ans wana eza mosusu lelo aza millionnaire aza milliardaire bameka mpe kooriente korecadre bato parce que yaportaka nango eloko moko te baekole yango de plus en plus bato bakoma bazobande parce que lelo oyo so balobi kongo ezobonga te exemple mais tozwa lelo
condition pour accéder à la poste nyonso oyo eza na Congo eza nini. Il faut papier oyo une école ko bana ba diplôme d'état banda ko matati ba diplôme université na ba doctorat nyonso tozaza na bango mona batukutu bazowelela ba titre na plateau nga na tanga boye surtout droit koloba te mais bango wana baza na ba institution banda ba institution banda na 1960 tozwi soit disant indépendance au peut tozwa te ti lelo après 60 ans d'indépendance. Kaka ba intellectuel wana mutu babomi mbongo bangwana ka bayibaka bangwana ba détournaka lelo bato bazokesamba na l'état kuna na ndimite keza na illettré moko boye o ajui ata diplôme d'état te mutu akesamba kuna ba okanga kaka ba intellectuel wana donc na classe yango e formé nango te bato ba okanga bango lelo o mutu akale bimi ezaka bato yango soit disant batangi belé balobaka ba français belé. Donc côté pe école yango avant ba fungola il faut ba genre école ligne genre et enseignement ligne. Comment se fait-il que plus de ceux qui 20 000 chômeurs licenciés en droit, mais faculté à droit et ça la lisusu pour et ministère lisusu 3 000 chômeurs qui ne sont pas na liste. Non, bon orienté on a makam lisusu dans ba domaine lisusu oyo sali ata yo moko pour que se promouvoir yo moko ata l'état pesio musalate. Et batanga ba classe ya ba papier il faut basala ka ba gélonnaire par rapport ya forme ya pays na biso. Donc côté wana il faut ba report en makasi côté côté ya l'église et kanga makaka libela et kanga manango ka libela et ça désordre le autre fêter 60 ans d'indépendance mais makambo église wana et ça peut faire partir de la colonisation oh ba ela ki biso donc beaucoup de biso beaucoup de personnes makamona te to ala ki bien organisé et puissant te ba ki pensambe hein kaka biso awa peuple noir kaka biso awa kongonde allez il faut embrasser la religion il faut utalibanda makamunyoso il faut utalibanda or ailleurs bazosela makamuna bango depuis les origines ya bakoko na bango non comment se fait-il que mutu mwindu ça na sauveté un livre sacré, à la langue sacrée, à la écriture, à la religion. Il faut jouer au Yéhouti, na peuple musu, soit à jouer à arabe, soit à jouer à orientaux, soit à jouer à occidentaux. Et ça l'a raté. Et puis l'église, en gros, mais makaba dégâts. Il y a un qui est pensé à ma beauté, il y a un beau phénomène. Chez Gay, na kokangabana batu bandoki, na ba prophétie à l'okuta. Et bon côté baba. Dégâts na dégâts les ba pasteur kolobate vérité comme bimana ba sango nyonso ebani na baona ba ti pédophilie ti ba vrai rôle na bango comme koyebana donc pour ngai eza na tina te parce que to sali pe ceux qui combien de mois awa sans église sans banini wana et donc changer te et puis ba bar ngo kaneti ya biso boy o to zana na tina te organisation moko te loko moko te ale jeunesse wana emela aka masanga oba batu mususu nga sona mbili masanga te neti na kokufa neti boye mais na éviter depuis le confinement oyo bando ba réseau ça na ngote ko mutu mususu nga weekend so na koti bar te na koti boîte te na bien te na kokufa siko kombe basi ba kufi ko ba koti boîte te ba koti nini te et biloko wana eza na tina te na mboka na biso eloko ya na tina na mboka na biso numéro 1 et ali ilanga bakamata jeunesse wana nyonso oyo ezosala eloko te batindika yango na bilanga autant mutu nzale kolongwa raisonner ko ya malamu et non baloyenge oyo ya pamba pamba ezala et continuer donc babar wana ezana ona tina nango moko te ezana raison moko te ya na implice oyo baksaka te à part que population jeunesse au sein l'économie te donc ba omela et omema nini na kinumba il faut qu'il mwasi na mobile parce que banze mo peso betela bango kuna ya kimwasi na mobile et ainsi de suite mais là télé eza kuna et comme makana posa nzoto donc tina na yango insalite donc inutile ce que babar yango et zonga poza na tina moko te mais basuka wana te balandela ce que ba industrie ya masanga wana bon ce qu'on prend na bibembe ce que muta kufi industrie ya masanga ya ba industrie ya ba libanais na ba européen oyo misusu na mboka na bango bazo encadrer jeunesse na bango bien publicité ya masanga eleka na TVT masanga ça réglementé mais awa ba ko tshesa désordre na mboka na biso surtout ba libanais ba ena ba whisky ya ndenge na ndenge bazo fabriquer na ba limité kuna bango na ba indien ezo perdre sa jeunesse awa
donc l'État osuka te na okanga babar na baboite il faut landela esu banini ya bamasanga wana ekota te bon mpo bato mosusu bavoyageaka te yango wana yo mpenza okiti boye okiti mpena na Dubai exemple kaka simple esika bato ebele tokendaka oye mpe na mwa molangi na yo ya masanga na basigarete na yo okoti nango na biso awa baisine po obebisela biso jeunesse pour rien ya kitoko te mbuta siko mpona bato oyo mpona makambo ya mesure ya bokunda moto akufi mort directement cimetière matanga oui en ce qui concerne le deuil eza na de makambo na kati wana matanga ekomaki na badépense exagérée à part dépense exagérée matanga ekomaki na badébordement mo ya kosakana te parce que ezali dernier hommage oyo bozo rendre motu po bokende ndaye mais ezalaki su hommage te na motu akufi ekomaki nde biso tomilakisa ndenge tokolatela ndenge tokosala makelemba ya komela bamasanga après enterrement na kindumba donc il faut réglementer yango mais toza baafricain toza babantu toza mpe na ndenge na biso tolelelaka mpe bato ezwaka mpe mwa ndenge nango bamosusu fo bazwa mwa temps balela ndeko na bango il faut siko ezala nde organiser réglementer okotala mwana mwasi aye na matanga ozomituna aye na boîte de nuit to aye na matanga elateli koloba te bakwiti koloba te uzoba na matanga koloba te betise na matanga koloba te ebembeza esu na valeur te en tout cas il faut côté wana baréglementer yango malamu mais matanga ezonga na ndenge nango moko boye elongwa commerce elongwa mutu pasi na bato bakufeli babongisa bato bamoni ke bakoleka na bango mbala moko parce que na katanga esalaka nango bongo bazwi mpe baleki na bangola mpe eyalaka nango babimisi baleli moke baleki oyo mpe bakomona ke bakolalisa mais elala na ndenge ya respect oyo ekoma lelo oyo ale bato bamati na bamituka lisu babimi na baportière balati mabe koyemba n'importe quoi bakwiti inutile borkestre koya po yemba babétise wana yango te donc côté wana pe faut bavandela yango baétudier baréglementer yango parce que débordement esekoma makasi na makambo matanga na kokanisa na sala baémission mobimba sur likambo wana ya kotuna yango matanga ezaka matanga te ekoma feti to ekoma nango boîte de nuit tokoma nango esika ya bundumba esika oyo moto akozala na occasion ya koloba na ye bétise ndenge alingi mpo eza matanga donc côté wana il faut mpe ezala réglementer makasi na place ya koluka kotala bamakambo mosusu oyo nga nalobaka eya nango priorité te nini te me bokobomela yango nzoto bokolobela yango bafrançais milai voilà basecteur ya vie oyo il faut kotala koréglementer oyo eza l'impact direct na petit peuple voilà matondo mbuta mituna eza pene ebele me vingonga tokobenga bino ata mpona mbala nsima na émission mosusu po toboyi makambo ebele fai totuna bino makambo ya baviole ya baartiste comédien na bachroniqueuse na biso ya awa totuna bino makambo ya ndenge moko makambo eza pene ebele me kasi tokoyamba bino mbala nsima eza problème te nga na sepeli me lokolo chrétien yango nga mpe nazo chrétien yango mwa moke makambo wana eza mpona ni mpo mutu na mutu alingi kovanda na domaine na ye te bacomédien batiki domaine na bango nyonso baye kosopana na makambo ya média tout le monde veut devenir journaliste mutu nyonso aza na chaîne na ye alors bétise il faut ekota kaka wana bebe ekomaki émission de base émission ekolandama makasi oyo elobeli makambo ya posa nzoto est ce que posa nzoto ifo balakisa ngo mutu mutu amutaza na organisme na ye mutu amutaza na makambo na ye mutu amutaza na goût na ye mais koma 2 heures du temps 3 heures du temps tina bachaîne nationale internet te chaîne nationale chaîne normale boye émission il faut lobela makambo wana kasi ntango besoin enseigner bato ifo bakende ngo na pratique omona mutu azokumisa oyo ayebi bolingo te me bolingo yango eza nini ekomi ka sexe ekomi lokwa compétition ebo compétition osomona compétition vita ifo abeta kaka nayima na kaka te akobeta na mazembe akobeta na lupopo akobeta na nini po eza compétition yango wana memi bundumba mwasi akoluka ifo abima na mibali kili akompare kuna nga na ganyaki kuna esalaki boye yakokaki te ndenge moko mpe mobali po bokomisi yango compétition donc eza mawa mingi luka ntango émission moko to décortike makambo wana tellement bozolobela yango mingi
donc muta yo kimye il faut qu'il y ait la pratique yango besoin mona ba viol besoin mona ba nini et à tous les niveaux sexualité comme ibonyama parce que yango ne mutu besoin la temps ya kolobela mingi na media mawa mingi matondo mingi mbuta ngala tuka tokobenga bino na mokula jeudi to mabino na plateau bato bamona pe longi na bino ezali kambute bango bayebi des missions pédagogiques boyamba biso ezali sengo mingi toko enseigner toko limbola batu parce que désordre ya mingi oyo batu bazoloba mingi eza nango makambo eza nango essentiel te mpona population ekochange nango mpe mboka na biso te mais makambo oyo soi-disant ya mike oyo bato bazonéglige yango wana nde ezosimba population directement mpe yango wana ezali na impact direct ya kochange mentalité ya bato yango nde bisika biso ifo tosimba yango bisika nde ifo tolobela tosepeli makasi mbote na bandeko nyonso oyo balandaki biso bato bosepeli matondo mingi baope bosepeli te na bapropos na biso so eza te eza mpe avi na bino nga mpe nasali liberté na nga nalobeli oyo esengelaki naloba par rapport ya réalité oyo nazomona donc esengo eza mingi tokutana na mbala eza koya matondo. Merci encore une fois na bino bolandaki biso tokoyi bongo na suka ya émission na biso. Merci na bato oyo to canaliser na bino ensemble. Je dis un grand merci na équipe technique oyo ezaki bongo supervisé. Voilà, supervisé ma sans jour à procès mais il y a superviseur, il y a équipe technique oyo ezaki wa Abedachou. Merci na yo, merci na Jonathan Bongania J-Box. Merci na assistance na biso ya Progelite. Merci na assistance na biso ya Gladys Etima et pourquoi pas à Lucie Amounaz, l'étoile de la presse congolaise. Je dis un grand merci aussi à le boss ya Canal des Sages avec Messavi et un coucou na Yoshi Bangula où azali moko ya boss ya Planète de Vérité et puis na resenga sous merci na maman Rachel na bébé Gito à Botélibiso. Voilà un mot yasuka pour cette émission. Ouais, merci vraiment et bandeko tozuma vraiment tango molai ya kosola na bino. Na pesi sous merci na intervenant la biso de Kongala le rôle invitation esami j'ai dit ceux qui a kozala na plateau kozala malamu to mekepe ko canaliser ensemble to ye bandenge ni nepe to ko meka ko sosolisa kaka na peuple petit peuple plutôt kinila biso na bato bazali kolote o ba kolia hamburger ba kolia shawarma na petit peuple amesanga kolia matembele tango nyonso to ko sosolisa na bango nini o to ki ko sala pour na Congo ya lobby. Merci na Dimitri Bongania, merci na J-Bonx, merci à Abed et merci na ba abonné nyonso oyo ba ju vraiment libaku ya kolanda biso na mo batumi balimisatu oyo ba kotala biso na pesi merci mingi na Paul Olenga depuis États-Unis et à Mama Trifen Yala et puis na Dorcas Tata et à Jonas Matuidi depuis États-Unis na batutu o balandi biso et je vous remercie. Et bon Mutambongo le tout dernier Mutambongo. Oh, le tout dernier Mutambongo Sami Cheng l'inzulocable, lui c'est l'inzulocable. Donc il finira jamais à Zim. Voilà, merci Nabino Obosaïso Ebele pour la Biso. En tout cas, on a parlé de tout et de rien. De du côté justice, de du côté politique, de du côté social, de du côté économique. On était là pour vous, pour canaliser Nabino ensemble. Botique à la wana, branché, connecté, cimenté, scotché, bétonné, Nabaché Nabiso.